Mais il y a nécessité polémique et comique. Comment ça, le roi d'être bamboua qui est là, c'est Kabel, pour Anibel, maman, l'ongo libel, naïe et tout et tout. Babylon qu'on a nettement polémique, qu'on a évité, il y a une bouteille. Non. Yo le baramo bien. Barezi, au moni, dans le bac est loco yo. Quand on a sepeli pour pas comprendre, n'est pas banda ko traiter belle vie, n'a ko traiter belle vie, n'a ko traiter belle vie. Que belle vie a simbaka liste, belle vie a kataka batu, machin machin. Yo to ba l'écologie, je mes ato tout ça to futa. Voilà. Très bien. So belle vie a ça la liste, atika nini. Voilà. Parce que ça la liste on mitika ça te? Jamais. Oui, malgré oncle Mandé Kobela, mes condoléances na famille Kandignon. Famille Kandignon. To za wana to la programme. Vous comprenez? Voilà. Lelo peut-être tout le monde ici que ba camion so bandolo ba pona kombo ya bevi na ba liste. Lelo nzambe sko pesi réponse sans to kufa, sans mokile zika. Tout le monde ici que lelo camion so bandolo ba pona bevi na liste là le kuta. Ndemonde batinga ba la sila ne bandeli, sila sali liste, amemi batute, sila bango so daka ke mama tindi mutu na memi se kulus. Beaucoup plus na bamboa que la te ponga na mo ngeza en sens te. Attention, c'est bon. 12 08. Pour mutu babo que la mboa que la na ndenga mabete so que eza babo que la belle vie. Eza nanzimité. Babo que le par rapport à quoi? Pour ça bi lobby ake Dubai OK kaka. Beba na ba biso te photos zila ba sela biso ba mikanda. Papa bimisa mbongo na o dépendre na poche mutu te. Belle va dépendre na poche mutu. M'appelle pas quoi na efandi. La patrona. Tout le monde a kenda aux États-Unis azonga et puis mikole koka kita kata ki pona matanga. Ngana ke États-Unis na ke kata pona matanga. O ba raison du matanga. Non si ça se joue. Bagazi yo kufite na biso ki yo matanga. Et bagazi aussi ça se joue ya États-Unis. Oh. Bagazi mama no boya na assemblée yango. Mais bébé sala ki yango. Akati. Mais pour on est déjà na mutakufaki. Kasi on a solo bateza fa. Tala ataye mutu diana kufaki ezaki facilité. Na motema ya bato so banga kata te. Voilà. Kozala pemé na mama, belvi quand il a patron azala ki alongwe. Soki peza le aussi la bisa le mam spom basa na ye wana bravo. Ye pas koleka. Donc confirmer ce que belle alongwe. Tete autre le banini. To le banini ba interprétation ba. Na siko te, omoni dabilo msutu aka tete na ba tete te, premier tete ye awa. Yango na lobit, eza ma comité. Voilà. Potomo, azobi ke to mona mama na ser lo mbongo. Oh, alors voilà. Toi que maman ndeni. Na ma comité. Nana lelo na confirmé mais est-ce qu'on a li na aider bato yo ba ni ba commission comme imposition. So bato banga ba sango comme polémique ba sango licholi. Ba ce qui c'est en terme baba bololé. Mais nene kota la vidéo oh il kamba attention c'est bon bat balobio vidéo mam ça sali et en vidéo ce qui bat musulo musulo mboa kela mais ba musulo bi paraît que Gabriel Mutazo Betane solo attention à l'équipe dans la vidéo ce qui comique na habité au j'ai vidéo on est ni comme attention c'est bon. Attention c'est bon. 12 08. Ngai pona nga amona ko pa ya Gabi. Nga pona nga na juge ngoka ke Gabriel amta attention. Na éviter que Gabriel amta attention. Tout éviter que Gabriel amta attention. On nga na mona ke zande ba osa bambia sa bango ba tuniye. Gabi attention c'est bon, il a répondre ceux qui peut 11 ceux qui si 12 ceux qui l'oroni répondait qu'on a landé là été. Papa Kenny, azan ta attention maye maman memie vieux mon à $100 et l'autre côté à mon chaînette, mon envie à babo à vide à tout. Attention qui tite. Ngano appelle ça ça ma salle conseil. Peut-être pas tu les capable ngata hein. Et aller ndara. Ako esa ko ndima te. Et les kabe pa nao. Kasi mais tu les kabe ta pa. Ya na mo pepe alenda. Kobuka na te ko sa ku te. Yo sa stratégie ni. Moi ça ni stratégie lote na fane kana na l'aise. Ponga na fana na kena potote na mona pe mbali na potote mobali na mona kinga. Voilà. Ndenge monde ça ma laza. Ça ma sala kena na potote kuta na tontona na moni. Donc yenda mona ki sara ma sala sepel na yi. So net so sara ma sala force net ndeni. Pour ça pe nzambe ta na magie te face net ndeni. Oh. Tu peux se devoir ma casse ba devoir nzambe bo pesa so batamo kitoko ko sa ngote ke fona ba résine ni atamboli alia kinini non le bo betela nga c'est ça et comment on monotonie to lembi la bisong Sarah lenda ko buka la route sola kitoko na père sola kitoko so par jour ba no benga na defa ba ça sous d'appel comme 4 par jour yo kolisa ka kontima c'est-à-dire bolingo kolisa ngo wa tu es distraction et elle le ko isote
alongwe na bataya ba jeter rappel bazela papa madame aza na kobengo na poko abana baza azumba ina na moni tonto batatelemi bongo ale boyo décourager na babelobi non ana ta on a te parce que ça ma sala lingé mec te mec na mona ça ma sala avancer pas na et puis ça ma sala envier pototé pas de moi fi pas moi le chocho est-ce que to sende ni ko non ah ya vous avez la poto dans besoin sur ma perruque à kitoko na Belgique na Paris partout aux alliés Vanessa Herwig tocha numéro ni on a scène na lo babonde de on ça ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à kitoko ba coupe ya milai Vanessa Herwig aza wana na prix moko abordable reço ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebungebu. Il y a Sika et avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mongo. Totiki lango FBT misalane kazinjo. Koko che. Azui. Soki pa kona ba che. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barézy Baza. Grande et majeure de vous savoir très nombreux devant vos postes de téléviseurs, partout selon le format où vous nous captez 5 sur 5, vos laptops, vos téléphones. Merci beaucoup pour votre fidélité et attention. Continuez de liker, abonnez-vous, partagez, commentez. Suivez aussi les publicités que YouTube vous propose dans mes vidéos, dans nos vidéos. Continuez de faire cela, cela va nous faire énormément du bien. Vérité plus, une émission caractère socio-culturel dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque. Aujourd'hui, j'aurai le réel plaisir de la recevoir sur ce beau plateau. C'est une femme, une dame, Nene Botaille, avec elle nous allons essayer de parler. Il y a sa analyse correcte. Et na separana langa genre lobara na se ezalango ba diaspora pour nzamba za likolo nzambe likolo et puis ba jasa na ye les jasa de Nene Botaille bozaka wana botaka nene bandeli tisuka po bo separana manene soka ya lobara kitoko leki ba yaya nyonso mwana malamu ba yaya pe balingaka ye avec un autre panzamo nteketo solo moi ba nungu moi ba rumeur moi ba spéculation de gauche à droite au Panzana et Penzan Teke.
Voilà, mais avant d'appeler ça, merci Nadeyo Azasi Mabilili et merci infiniment à celui qu'on appelle le boss, le patron Yannick Chamba Godson. À tout seigneur, à tout honneur. Patron Bogos, et pourquoi pas penser aussi à mon papa Paul Feki pour joyeux heureux anniversaire à vous. Papa Paul Feki pour monter ma maman Nathalie Feki pour aujourd'hui, c'est le 2 décembre, jour papa Botamaki. Alors, papa Paul Feki pour Oumela, joyeux anniversaire. Et pourquoi pas penser aussi à Shekina Vumbi, Kitoko Pétaï, Kitoko Pédollar, Vumbi Yaba Shekina. Et merci à Gaël Fundu, Maman Bonheur. Bonheur, Yaba Gaël Fundu, gros bisous Nayo. Je reste dans la merveille, moi, ma mamie, Julio Monamputu, Yaïgueto Kamazi depuis Montréal. Fondation Trésor Mouchi, le roi des Mekato. Trésor Mouchi, le roi des Mekato, Babi. Fondation Zara Moko, Bisola, Maman Rose, la pena boss, Trésor Mouchi. Aouta pena Soudafa Kitawa, Masolo Toué, Banababi, le roi des Mekato. Trésor Mouchi Fondation. Toro Zela boss et Rosala très bien. Deux choses d'accord, on a fait la biseau pour dire déjà bonjour et bienvenue à Nene Botaï. Bonjour Arési. Bonne santé. Nzambo sarande to sola. Naibisao. Naibisio. Ils ont mon kitoko santé kitoko nene munene. Eh Zambe. Kitoko bote bakisami. Nzambo sarande to sola. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de la place bozwa biso. Merci na babone nyonso ya par exemple télévision na linga bino pour nous pe bolinganga. Bolinganga vraiment badjasa jasa de moi-même. Quand ba kozalo nzambe likolo. Merci badjasa. Bino na sele biso ba mystique ata ofingi otelinga $1 dollar. $1 voilà. Obama ka sa kofinga na ya perte da bénéfice na biso. OK. Na linga ngo makasi. Yo pe ngaba fingo. Bona sala ni muto asali constant ya monike na lobi mabe. Sipongana sa ndeti ndenge nini. So plaisir ngeza ka ke cha finga se katali mobimbati. Asali constant moni mabete. So bien mais c'est Google ngo ndenga sala mama ngeza te ke côté mtamoni mabe ba katote. Ata moni mabe osora $1. Vraiment. Ne biso so ko na ngo sala nga bien dans ngara bango nyonso bongo. Donc merci na tout bolinga nene botayi nga pela linga bino aussi beau partager mission beau s'abonner merci na nzambo asalinga ngolu na fanda liboso na bino parce que belé ba kufi na l'équipe on est l'autre côté nzambe la ngolu na ndelo na fanda liboso na bino wana na zanga te ko pese merci na profiter pesa mbote na Brinel Bengazola de moi-même Mobutu toujours au poste au bureau ou mais la fanda na ngwende na osa Mobuluvier na pese ba mbote na la famille de Nene Botayi mamie Rose de moi-même la petite Joël Maëlle Chélie Awe mon papa Ochombe, la petite Joël, Divine Victoire, maman Caro aussi, maman Bibi Chiboza Ebele, pourquoi pas Yamimi Ngwangu, balobi o na kotisko na mibange balobi na ngai na bwa kisi bango baye ana linga bino. Nikolo ngo sous décembre, ngana bwa sabino. Na linga bino Yamimi Ngwangu $200 c'est quoi? Balobi yamete yangunda songe yambeli babeta rate. Aux mystiques, Royal Matuta charge à Londres, balobi ya Chuchu Luambo, et à Nazolela na mono na ratsabakini parce que ça a Chuchu Luambo. Ah ça bonne ya na biso. Bambote balobi trésor muti. Trésor muti. Balobi Fondation Zara Moko. Trésor muti. Ndenga ba ventir te pe na ndenga ba jeter na ndenga to boka na sentiment fondation vraiment eza. Balobi boss Trésor muti. Le roi de Mekato. Mekato eza wana balobi boss to Sara Boulot merci pour ndimi pe to zapembe na yo pour to soutenir yo nga surtout na baki merci ka poza makambo tali ba mama yango to koti yango ponga pe na za mama to soutenir bana wana bazozanga nzamba lola kaniso na ba 100 francs na o ozotala te ko panzango na babwati mosunga osala fondation pour na koyede bana wana dans nzamba kanisa o Trésor Muti le roi de Mekato Trésor Muti donc merci pe na yo Barezi pour l'invitation merci Nene voilà Nene Botayi tout bêtement pour masolo belé yo so na zona on a plateau yo penda aux arabenalistes likolo liste pour ça banalisme très correct na habité surtout que dans vite fait quand na musique na habité sur mona qui ba image sur que là na aéroport ya qui c'est jour andé besanganda betaki nyamako oui na mona ki na mona ki étant que humain ané qui c'est jour azolela bi bangi ba bomanya mako est-ce que ba ko réanimer denya makora ça be mission ba so kutana besanga na robeta et ça dit que bango tout bazo kende Guinée parce que ba bengisa bango nyonso ensemble aller ya Zuli Kofi
personnellement au juge qui on comment ça là qui n'ont bien été pour la réputation puis Fally Ipupa vient na bes ngande balondo on a vu iso na iso on a vu na ve aza yaza mutamakasi moni mutamakasi va kosimba moto alemba faut que tout na pe na mibeko et na oka makambo ngo sona se tromper voilà ezala bongo vraiment parce que babi bango basimba biso batoto lemba na facilité te oto makasi moko te mais on sanga na ba mama ba résultat la ngabuye na ba mama bango donc le salama ki yango wana tango nyama ko asaki mission ki ko beta oui eza facilité eza motema fala se maîtriser puis na ba répondre bazaki na aigle bongo fala se maîtriser sal ki to parce que le ba tutu ba babi ki eza fali mutatindi OK fala tini na été vika ki nyama ko aleka na mission alobi ba mamu na ye de pesipe balondo kanda mais comme conseil à Xavier na ngambala simata okikanda ndeni asala art wana te parce que ako bete boye po na ena ye ezandenge moroti o nyatelo ko boye muta ko ikambika kepe mobimba ndenya makora kwebo so kufe mamo maintenant na fali pa ngama ta avion te to solo ngo pembe ngama ta avion te parce que bese ngande azaka be ko Fally Ipupa après toi vraiment Fally o ba bandi pe kala lelo te donc blo mususu faut ko pesa ko tala ngo voilà et puis mingi to no belo melo no beta sete so linga mutu apemena mutu protéger mutu so ba mone kanda ngo le kai fa beta nyama ko faza mukolo wakuta nyama ko na place na bon mibale so place ba dena Fally wana tuke saki bete pa ko ka ko kwe wana kufi na Fally anga mata avion te to na mboka lwa mboka mibeko garde ko anani ya Fally Ipupa na ebite bando bo komela nga ba commentaire na ebite so Fally nga mataka ka avion wana nde na ebite mais pona nga anga matati donc tout ça on dit que blo mususu faut pas toke na trop vitesse vient nga 52 balondo to na trop vitesse parce que ba to pe bangi ko finga ne motete na ya pe on a pas nyama na yo ka temi ka pas 50 ya pe wana a photo mimi pa na parce que ya mutu amoni kanda puis force za makasi quoi c'est ça pour ba bilo boko wana nyama ko amoni on le quoi mon conseil pour vieux pas ça ba mentir te pour ya beta ravement tam tabo tele bo roi Goliath donc un mystique mon conseil ça bien moni banyama ko no kinjo to ko ledo Nikamba ko finga mana yo ba resi bona so se biso bo seka kanini ngabi so to kina biso gu to kelengi to seka te na bisao to seka po ba jason za samalinga pe bon bo seka Carole pardon Carole na kata ya Belgique Carole mtabeka donc banyama ko bolinga bo bisa batu makambo nyama ko vuma omoni yango mase Google ko sabiso batebele nakobeta yo nakobeta ka soza po mutu bokuta na mto bebe toka moko tombe ke kwela kisinzo osimbi tolo mais yo baki bobunda fallait bobunda mona ke na ko sote ba resito c'est quand même mais c'est Google la tebso na be rero ebele o ya ba likamso ka c'est que yonde yo après caméra lozongi mutu après mais c'est Google lozongi mutu pona nyama ko azo loko ana je pense pas émission ya tanga suko mabe 50 ozo comprendre donc ya kitorote tant pour ba blom sufo bo pesa la musique et puis na musique comme comme la kitoko te musique ya bitumate musique eza bobeta musique polémique déjà normal les alaka soko ofinga lobela Fally po akosime yango aza musicien ozo comprendre mais besa ngana musicien te azan de garde corps ya Fally Ipupa azan mutemo Fally ozana ngo besa nganda ozana te oui il faut pas supporter parce que comme autant mon musicien mais blo musto ba ya loba faut contrôler kana ko beto mkoto kutana akene pe beta nyateka ilo moko vie kuna na kiti roi saki nyama ko kwema be nana makasi te côté wana mais oui oh pas comme sérieux akaba ku faté au moins tolo ba mais e ba aventure te yo mona bika attendre fana na ba télé na biso liboso ba caméra boy de a tie caméra be nga plaisir na manika koloba na bossa na ke lobby na kuta na mutu na kanelenga na sambot qui te roté faut dans ba contrôle comprend faut dans ba contrôle et puis et ça dit sous bien par rapport Kofi au moins il fallait ou pas Kofi il y a encore adam ta Kofi et ça dit vraiment bien te dio on ndenge ça dit faux ça dit vraiment faux donc voilà. C'est ça et ça dit vraiment faux donc c'est ça on est acquis moi parenthèse oh nana botaille a pesima idée to kota na moi likambo à Dubaï ya voyage ya on est maman na likambo nana botaille napena berake yo okende amen ata le lobi te na okende amen po nzambe azanza batu nyonso nzamba batu nyonso nzamba na contrôle batu tout e beta gasko ko okende na bana okende na kinga moko ke écoute na ngolo côté ça vanta na kinga moko ko kende ze lokote mais na posa na kende o ya mama ya mama nde na olela ngo pour Gabriel Niva be misi ben na tumboli ya Gabriel bi mais otoko ke Dubai seka to seka
Na ebite zo to zoe wapi ndembe shaole. Na bengi na telefone se Gabi yo to ko ke Dubai me pe oyo bimisi. Na oyo bimisi siko ya mama ko kante abi ah nene ba ke somo to don eza Dubai ya mama. Wana na kendeke daki ba moyen na nga. Dans Dubai eza moyen par moyen. Abi wana kendeke daki Dubai na nga. Oyo siko ya mama. Pas respirer na mama. Nese pona abi menene zo kokana te ko zo kopote ke yanga moko na yaki awa na mama zo kokana te est-ce que chamo mama place biso da o nga Dubai na nga na yaki na ebisa donc le BDG belé quand on le ba donc ça va aventure barezi mama vraiment mona biso ba YouTubers OK na yebi ke ba réputation c'est beba te to so lango pembe moni mera batu em so na posa ba bengisa biso voilà monta ba poli ba finga batu. Mais maman, basa la sélection. Voilà. Ozana ba vie na so Vincent Toulouse bazawana. Baya Sylvie Bongo. Baya Sylvie Bongo, moi c'est kitoko, moi ça pembe frappe encore. Bo fani ma boluki ata be mission. So ça va ba supprimer be mission. Bata mafinga achasa ba ko supprimer. Mama pa yebi atala na ye. Atala na ye. Ayebi na ye. Ayebi mama. Na décembre boye ba. To sa ta lokola. Neti nga kutu yo na sa mama. Nga na senga ta Dubai, te pas besoin ko kana rater. Ça veut dire quoi? Maman ça veut na besoin même pas biso. Mais ça dit to ko bonga te biso kana ba commander le quoi ba ke Dubai biso pe ba YouTube sto ke ka Dubai te. Biso ba wesa fora te. To liane atande yeso liaki na bana na ye. Mama to liata neti nga na senga ta to liana yo. Te nga mama so amoni yo. Non sengo te to lia kaka na mono kaka wana le ka jasa siba na mona yeso eleki na lingi na mona ah mama na lia kana mama sani moko na mama na kanga ka photo ezaka ba souvenir à vie maman livre na ma série mama na linga kayo wow mutu to linga mama mama to mona yo neti nga no bolinga yo ba fanta nga linga mama nga linga penza mama mama tala pe kana biso mama kabula bana te mama bwaki biso ko ba faza tande to baluko ko libanda lola libanda lola tozo telengana kasa lokola ba komede ba koti lola biso to na lufenu yo tala te na lufenu ko tozo zika kaka biso to benga ka biso te ko ba ka équipe ezaki ba komede lebi kuna ya ba komede to ka lokola ko mama ke na ba YouTubers ba pele ba YouTubers nani ko suka kaka ya ye moko mama mama zo biso zo kana biso mama message e komela yo mama Olive mama ni mama mama ya baka difficile sono tala ba ya ba mama top na ba sila na Dubai non mo posana ko mabango soko ko mapendenge nini za yo te mais semble ba yo ka goût yo mona bijou ba yo ka goût la musuni ya gabi mama ngata la aka 30 parcelles ne banana takaza to teka ba parcelle ko tando betelo ba capable ye ba za capable ya longola ngwa bongolo ba parcelle na mto be friance ya za capable ya ne mto te kona taka lo ba mona ngata ko no pa tourna ona mabele mama ta tout mama baga bien bon baza déjà kuna ba résil c'est to lela non mais ça fait mission to lela mama eboyebi to sangani ko to lela ka mama tina suka parce que bango ba ya gabi ba sila bisalu ba priska ba mama top tama atop zaki mandinga rite matope kuna na Dubai mama ndingari bijou siko ngala so ta ole bato ba vivre kitoko boy après na makase suko le bébé ça lelo mais na toute une question parce que ils ont nécessité polémique belé et comme que batiki batu mususu pourquoi ba préférer ba kena batu mususu et comme yo si la bisalo mtasali liste akati batu mususu pourquoi belle-fille a keité la patrona ils ont nécessité moi ba polémique belé na habité Shaolin aza ndeko ya nene direct. Est-ce que bino pe boyeba ke ya Gabi pazo kende to bino pe bozai ka surpris. Na biso kopa na ko kopa diama. Bango ba benga ngo ba beta na masolo te. Ba beta na masolo te. Donc Gabriel beta. So na beti li so ma top na Gabi ba mo ba na Dubai ba suba. Kinga kati mo be la so ya ne combien na bosani ma to wana Gabi za lisala. Ya Gabi mama top bo limsa na beta. Ya Gabi azobima akomi na coin ya veni na lisalati. Bosa major bisaliska na ni côté to sala ba. OK, ya ba réunion pas major. Bakute na matop ya Gabi propre matop vive propre top la okewa matop ote na soko maliboso na zwa ndeko tokuta ndo na mona ke kotika sa ba cooks mona vie bon Gabi okeya pe Gabi na okota gambela na sala provision na ya kotia matop be bon provision o sala samutuka ça t'habite geta za mutu tokuta na kana kwa echopi wana na soma biloko mikolo courant et ben no déranger mais courir zongi bien OK kuna za na pela kinga kat il pas pela kinga kat ba bombani ta mama ba beta
lisolo yo okosekolembi na ye no be po mona ke ezelo mo boye bete boba boye ba bete te bande bote bon to koti ba pesa da luwa be sama bongo voilà bakuta na kuna pesa bakuta na baku da pa bela kuna na boso biro bakuta biso bakende top là baba dika ko seka bomba le so ba ko pele lo bo seka ba ngomi bale ba lo bo seka gabi ma top gabi sen bebe ma top tala ezam zoba ba yala le ki ba kosani ba kepe ba monani ozo comprendre so na momi bale mutama bazate voilà ezate ke na ba ma top aza mabe bien gabi la za mabe voilà ma top ekenda bon am sene ba bengi nga boye mwana sa Gabriel ezate mso ko sa Gabriel mtema pasi tika kana kende Gabriel pa vite mso sensi matop ke babenga na kinga kati matop amona mtema pasi bien ako se déranger aponi babenga ite o ngana comprendre ngana de omoni batika na ngo bongo mais bakene ko kuta ngamba betani mitundu bakosani mais ba mona ni place moko et puis ba ke ba place moko parce que bakene motema ba vérité na ke to ke babengi biso ngamba ba ke banya ko banya ba saka route ensemble bien kutu tane bakabani nzela mutu na mutu to kutana ka kuna na centre donc eza ko seka sino nga yaga bebe ka ke voyager tant de na matanga abisa biso na Renate ka ke na ozonga su Dubai akata biso bongo ma côté biso na ba détail te après ne tant que mon machine te comprendre oh il est Dubai par rapport à maman dans le sens là mais il comme ils ont nécessité polémique et comique ba comme ça le roi bambo qui est là ba mso bazo c'est kabel pour ani belle ba oh maman longo li belle pembe na ye et tout babilo ko na net ba polémique ko na ebité na botaille yo lo ba moi bien barezi omoni na lo ba ke loko yo ngako na sepeli po bato ba comprendre ndenge babanda ko traiter belle vie que belle vie asimbaka liste belle vie akata kabatu machin yo to ba l'écologie je me za to tout ça to futa voilà très bien so belle vie ça la liste atika ndeni voilà parce que ça la liste on mitika ça te jamais oui margué oncle bande ko bela mes condoléances na famille kandi oui to za wana to zela programme vous comprendre comment on a ça la liste te voilà mukolo liste za iboko mama di mama Olive soka lala la muka bibo bengela nga nene botai wana ukoya wazo lela mingi pona kombo la nga babenginga benga nene botai na bari ba bali ba insista na bakita rouge balobi insista ko numéro le kate luka numéro luka mutu mama nga ko numéro na ngene kaka na za ba po rebelle chaque jour change donc on a ke totika ko kanisela na kamabe poto mema na ba masumu lelo peut-être to moni siko ke ba kamnyo so bandolo ba pona kombo ya bevi na ba liste lelo nzambe siko pesi réponse sans to kufa sans mokile zika to moni siko ke lelo mamnyo so bandolo ba pona bevi na ba liste la lokuta ndemonde batinga ba la sila ne bandeli sila sali liste amemi batute sila bango so daka ke mama tindi mutu na memi se kulusu sila batastika ko sa liste te si la même c'est que benga barezi le bala bareza zo papier qui kana pesa intel c'est tout par respect ne loko ko sala te ape na droit moko ta longola kombo mama lobi intel ye mamsi acha mutu parce que za ke mama lobi si la pona batuna yo Gabriel pona batuna yo mama topi pona batuna yo to za clair mutu na mutu ko mi bengi sa batuna ye oui so na nga maps so atali na batuna ya suna nu Linda. Comment est Linda? Linda Gatsby. Azuna Linda Gatsby. Parce que tout le monde a bakenda ki Abidjan, bakenda ki na bango. Bango ne ba fan chérie. Et comment sur la pembe? So maman bi peut-être mutu moko za na droit et exact clair. Mam sa kozwa kaka Linda na Gatsby. Preuve ne ba uta ki Abidjan so kini bakenda ka na bango. Ba yepa maman top bakozwa dada. Maman top bakozwa dada. Après pas dada luki mutu abakisi pa ya gabe za clair akozwa nga azuna geta esiki po mama lo baka de boy pas belle vie pas bela te tochona bato baki tochona bela fana to na bato baki po mona ke soki mama baki na mutu nyonso za droit ta deux personnes na ye et ça clair wa ata na ndoto mutu olota bako ata baba lo bakate so baba komi baba lobi presque à toi côté presque na yebite makasi ezate akopona bo Aisha koko Aisha nazo nani côté les gens toi na ebité ya sivi bongo kutu kuna to tanga te ya ko tata na toi ba 4 batu na ko na 5 on se comprendre voilà te to so la pembe ça normal
Au cas où so babi Gabriel et pona ba comédie Gabriel maman abi Gabriel et pona quelques personnes ngana que ya des tikinga tikigeta aga ko pona te o sala ngote et kakuti te to ça so samla te o sala ngote to sur la pembe voilà eza bongo mais tant bomoni ba kombo wana na bato na seke uti mibeko kuna na likolo pa mama yi moko donc initi to même ça na ba masumu ezanga tina et puis ti bato ba ko ba mbwakela atanga lelo so na ke place moko boye non ça ba sentiment non ça ba vie ba ko sekezala ka jamais ke place mo esengo kangi longi te o sepela ka ko seka biso neto nto sango système ko bongola to lo ba ke ba obwakela bato mbwakela te bobokela mutu mbwakela te na ebite nzamba limisanga mitema ya bato wana kati parce que to kokolo babo mais empesa na bato bobwaka mais ngasi ko na kota mingi na shita bato te na kata mitema ponga na nzambe te mais ngana olo bakake mutu nyonso to o avoyajaka lelo ba elapso ba snap mutata zelo mabe snap et protéger longi epesika couleur epesika swag donc mundele wana na beno sengeno merci mundele ngoka yona mese Google ba nyonso moi c'est na YouTube mais c'est Google na moi YouTube eh mkoyo yoko kateloko ba snap na Facebook ba bana na ba WhatsApp ozo comprendre mutu tous les lots illustre ku princesse na pe bambote ake Dubai ne yemoko mais aza tongo snap photo 12 snap so anabokela nani anabokela mutu te voilà donc ça dit ezaka à place mutu ake mutu motalo bonga sona ke pesa no sate le kutata nga sona ke no saka bongo ezaka ba sentiment ba monaka ke ezwa to mabengo le lezwa ba monaka ko zalaki donc na sens wana to kotama beaucoup plus na ba mbwakela te ponga na mongo eza en sens te po mutu babokela mbwakela na ndenga mabete soki eza babokela belle vie eza na nzimite babokele par rapport à quoi poso abi lobby ake Dubai ok kaka beba ko ba biso te photos zila basela biso ba mikanda papa bimisa mbongo na o dépendre na poche mutu te belle vie o dépendre na poche mutu mape na bakwa na efandi la patrona to ba to monaka kenda ke États-Unis azonga et puis mikoleko kakita kata ki pona matanga ngana ke États-Unis na ke kata pona matanga o ba raison zu matanga non si ça séjour bagazi yo kufite na biso ki yo zu matanga te bagazi aussi ça séjour ya États-Unis oh bagazi mama no boya ni assemblée yango mais bébé sala ki yango akati mais pour on est déjà muta kufaki kasi on a solo bateza tala ata ye mutu diana kufaki ezaki facilité na motema ya bato so banga kata te voilà te to solo ngo normal abaka États-Unis non parce que kimba biso pas que États-Unis ngo makata ki tumona ki ayaki donc ça dit abecho ki ndobika pour te dire que so bi pelobi ki ndokende vous comprendre donc et puis liko na ngo to bosana te ke kozala peme na mama eza ma comité vous comprenez ba rési eza ma comité et loko to yebi eza ma comité o ba mama na biso bakuta biso bana to baboti biso to kuti biso pe to boti bana bakuta bakoko pe bakuta ezaka match 7-7 yo bando bota makuta ngo chanja Jean-Luc ezaka Jean-Luc to kaka histoire o Moïse bazolanda bango Moïse azuni nzeta beti mai kaboni pia bato yango kala to beta liso nzete beta kala kendaka mupani te kendaka na katikati bana ya biso ba bota bakuta pe ka yango voilà pona ko bakelo ke chanja te ezaka makomi ya Bible kozala peme na mama belvi kandila patron azala ki alongwe soki peza le aussi la bisalo mam spomba sana ye wana bravo ye pas koleka donc confirmer parce que belle alongwe tete to le banini to le banini ba interprétation ba ko ba te omoni da bilom sutu aka te to na ba te premier te to ye awa yango na lobit eza ma comité voilà poto mono azo bi ke to mona mama na ser lo mbongo alors voilà to ke na maman ndeni na ma comité ngana lelo na confirmer te mais ce qu'on ngali no na aider bato yo ba ni ba komisa ngo comme imposition obiso na bango totika kozala te pembeni place ba sololi mama ya bato mama Olive Lembe to soli na été pour na belle vie to mona mama na lo mbongo secrétaire à maman conseiller kezongi lelo yo chikicha cha c'est alors atika kana ba vona mama pe amakambu na ye ozo comprendre lelo mama tasi mandoki papa comédien lobby pe ndemso to le mama biso ba youtubeuse lobby ko tasi na kana biso lobby pa ko changer biso donc c'est-à-dire eza étape o molimo ndenge motema ne sepela ka sala eza pa comité ndeno to ba soki lelo eza pa mams lobby pe kolonga pa mams e ko kuma pe pa mutu bususu soto e ko pa mutu bususu to ya so finga mams o mote ke yana sens te eza ma comité pa ma comité ande ko changer te na nzambe muta changera te nyo se changera
résilience se change. So bato banga basango comme polémique basango licholi. Ba excusez moi terme baba bololé. Baba bololé. Et ça normal. Aza maman mona ki na pesa ki mwono peut-être sanyo. Na luto akabolela ka baninga biloko. Teye pa pe manano na pesa pe mwono atie pe baninga no. Faut ça rappelle musala ya kokabola peut-être mo ba tika musala te. Aza maman na bango tout. To non na anglo aza ka maman ya bela te. Voilà. Aza maman na bango tout. Pe ba maman kabola te. Apesi ça apesi tana na nzungo na luto yo ba pesa bato yo. Ayepe koto na nzungo yo ba pesa bato. Lobi pe c'est ça. C'est ça. Peut-être moi je dis maman linga ngate te na linga ko zono saki na ke na tinda mutu kingana. So ezala bongo. Sauf que biso bato ba belo bi bata ba fala to lo bata ba bangolais bata ko lo ba mingi ne to na to ça un problème. Le jour ba yana so ba ke Dubai ngana ole kana moto na ya to tourner ana business na l'équipe bela wana na moto o tourner na ya o déjà film na ye. Azaya na commenter. Si vraiment c'est un choqué mais fait to gaza comment ba zo sata mai. Maintenant l'équipe azo tourner. Asimbi papier nani na bele kutu achenga bona bina ke tourna jamina moi boye à l'aise. Bon, en fait mon ibiso ba tuna nzamba pesi biso tende ba tout mona mamnya so ya. C'est ça masutu qui est là. Na ba belo bi pe et puis ba semer de trouble toujours ba ngaka pona ko créer ba problème. C'est ça normal. Na micho ndeko to lobela ku feli oncle na ya azana sazo le na matanga. Boyo ba mamo be odata mtu na côté na si mama moto ngota nga bi me bato yo. Bazandenge. C'est ça. Ata linga na bolingo 90 bo baxé les sous 100 baxé là. Voilà. Nessa on sali kapo bo baxé sous bolingo makasa linga ye parce que maman tala jonotika muto yo bat bo seke makasi. Toto zakle ata linga ka tika à partir ba bilobela oyo. Maman lo baté o faza kaka. On dirait que l'on a payé dans les lobby de cholia bateau ça ko seka ya bateau. Vous comprenez? C'est ça. Mais nene kota la vidéo oh il kamba attention c'est bon bat balobio vidéo mam ça sali et ça en vidéo ce qui bat musu ya mboa kela mais ba musu ba bi paraît que Gabriel mutazo betane il solo attention à l'équipe dans la vidéo ce qui comique na habité au j'ai vidéo on est kamba attention c'est bon oh ngai pona nga amona ko pa ya Gabi nga pona nga na jige ngoka ke Gabriel a mutaba attention na habité que Gabriel a mutaba attention tout ebi ke ya Gabi a mutaba attention o nga na mona ke zande ba o sa ba mbesa ba ngo ba tuniye Gabi tension c'est bon il y a répondre ceux qui 11 ceux qui 12 ceux qui l'oroni répondre qu'on a landé là été papa kenini azan ta attention maman memie vieux mon à $100 et l'autre côté mon chaînette mon envie à babo à vide à tout attention qui titi yo attention tu es là biso ya malade non so peut la charge matida ba Gabi ba ba charge et des fois attention nous on va pas raisonner fin du mois boy atali koto azana ba papa leki azana ba papa kulutu Gabriel omona kazana ba charge au fin du mois ba benga kaye ba mama leki ba papa kulutu banane ngakutu mama leki ngayo chance bunda vie na ngana déranger raté na mukolo na sepeli na déranger et ça normal yo na lobi ezaka ba résibi so batune tozo viser ngona ba calcul ba mbwakela eza bango batika leo ba ma Sylvie bongo ba na ba sila o ba Isha ba mbwakela nani na ebité na répéter sous na nzambe te pona kota na mitema na bango soki ezaki babwaki ya na sens te babwaka na ndeti nini mais sauf que ngana bigaki les termes comment on paie mon attention c'est bon to bango ndé biso mo peto bango biso ba utiliser attention c'est bon attention c'est bon attention c'est bon na siko poma ke to ka batu te biso to viser ka pasila na pardon pas belle vie na ya mais c'est que boye ba c'est que tension c'est bon na c'est bolo ba batu nyonso tout cas ba o nyonso batika mais c'est que so to comme ça bongo so ba bimbo akela so batu ba ba ke ba lo ba na belle vie te ba o ba batu nyonso pe bele batika le ka belle vie ta comédien te mais ce que pour ani batu musu bazo nyongo moment où babi ba kenda ku délégation bele Dubai ya liboso ba kenda ke bele ba ndati ngai vraiment na ça clair so ezana ba comédien o ba nyonga pona ba ndeko ba yana biso ba ke Dubai ya ka motema mabe ona ba makujos vous comprenez tous ana bino to mona délégation qui na ba comédien na Dubai 50 ba tourna kuna ba film vous comprenez bango ba kenda ka ya bien ba tourner ba umeli bango na oki ba biba ça soki 10 journées na oki magena 10 jours on ba zuka bénéfice po kokuta na yeso ta na jour mo ko pambwa amen eza problème te mais soki ekoti muté mabe ezaka amso bazo yima mais bato pe bakenda bazo yima ndati nga bato bakenda ta ba yimi etali bango ne bobela ba droite bango bo sa bestoma et beta ma top ero ata muto vimani yo vimana na osala bestoma no nga na zo avancer
ya so na kena de place na te compte tout no ba resi ba ke non envie mana poani ah ba resi non envie maintenant zolonde ah ba resi ya biso to kena pe mo kala te na sili ka bien ata mo 10 000 o ça ka bien peut-être moi sans fond na simbi na oyo uchi na ngwe kokante da babiso batako mekitsa ko babiso baneno na mekitsaka po nganzam na na za mo santu te na pe mtama sumela nga mimi ko mekitsa po nzamba tombola nga na buka na te no so ba resi so la boke na mo $20 mutu na kokate yo botara na ba fei nene zo mo 50 ke na bongo jango sikolo ne ko yima imeza wana non on a pesa mtu na pa motema pasi ya cheshe na chamula na kingwa sokoni na mati bato balati pembe ngana ko nyonga na kufa baquet désert ba mati à cheval mato piku dabio atandi azana e muta poa chauffeur akoko isaka cheval et puis makamango zo le kaka na mese Google mama peksa ki ba filmer bache ngana ko mata attention non ça ngote marizi et non kufa te non c'est pelaka na beti maboko eza tout partout non baka biso to kenaki bon pe baké et sili peut-être mama koksika ka devoir bano bakendaki te noki banyonga bango na bakei et sili comme ça n'ebe que tout eza tout na biso amen nana foi to lingi foi on est to partager foi contaminer foi oh ya solo tala o mangane na bweko n'ebe que be mission so biso to olela mama aotala mona nga mama na osenga ta Dubai te ponga na bika photo kokana ba comédie te nga za na clair ponde to ba kenza mapambola biso ndenge moko te ata braza ndaku to ata ba kongo ka pamba to za ndena mama nga bika ke mama mama olive mama ya baka nga lika na pusa pembeno fin cop ata to beminge pa ite na pusa na kutana kana yo ja sete yanga simande Yesu pamba barezi Maman Olive, Maman Waro, Maman la femme du cœur, Maman Olive Bembe Kabila, Oumela Nao, Maman Olive, Maman Waro. Et Nana Botay, le lot to la Mouki, Nathalie émission moi presque sali kuna na Dubaï, au sentir que que presque a manqué Bakou, que ça a manqué si la boye. Mais notre grande surprise, na émission a presque abi bazola la chambre moko kutuna si la bisalu. Abizande bandeko ba youtubers na ki sasa na poto nde banga ko chaba na ba conflit na ba trouble et belé yango zo sala que ba bukabone kota OK o lebutika ba tubaza la soudé ba sala musala na habité au zongo lolenge boni te presque lobi ya solo ba reza ko site na tala émission ngo mais ça tu nous mtambie kuna Dubai asalobi mabeta lobi bien sauf que fallait ka récupérer ndenge pe alobaki makamba bakouk ndenge ba finga ka na ba commentaire asouder yango anga sango da pe mabete bon ngape na mona ngo importance ozongi la soute parce que bato ya lobela na ba commentaire ba zape baninga nete pa lobela bango pa pamba donc dis-moi ça lobela bango ekoki asu na temps lobela bango te yanga simi na mupande ba pandi sango oyo ba okabola bango lobi ya solo a cosité presque est-ce que c'est solo oh ba biso to panza bango ba to ke na kana biso to bande ko libanda tetoza moni en fait to teka bande ko libanda te alobi bi abina awa na Kishasa donc yenda yebi ba oyo ba panza bato ya libanda na Kishasa magata ngi ba kombote yonga nete na lobi ke a cosité azana raison poto moni esiko na mamsit abi azaba yana mamsit pas otinda tinde donc yana ya beti mo ba histoire entreprise ka merci na CP livre na mo histoire opesi wana po la msape su bato pesa bato mayele c'est-à-dire to ko kota makamba bato bi kota te surtout ça alobi bien na mamba nenge bandaka asola na mams pas contribuer na ba conseil ba uta musika ba to déjà ba mutalobi ke to partager etali peut-être ba secret vie ya mutu si ana leki abi azora bango baza bayaya na ye ache bayaya na ye donc tobi to za la pembe na mbatu poto edaka bango eloko poto tia bango na ba problème ndetaka elo netinga so azam tumo bena semer des troubles ndena mona ka bango na aéroport si la na prise ka ba fandi so na muta ya semer des troubles non lo ba so elote maman ke bato déjà baza bien et si et tellement bato baninga ka bato baza bien te bato ba continuer ka koloba ba lo bandeti ni non na oki sube monsieur Bocho alobi ke ba chroniqueur za bosan ka lobe na baku ki on alobi boye azaka obiché sous pas lobe ba baku te quand même na respect pe et puis que on a ba fanatique à ser na ye asa lobele ba on a direct asa never ça tu nous aimer fala loba lisuka bangote aza mutu yanga lobi suke ba chronique mama ba poto na ba Kishasa bazo panza bato ezaka message peut-être bunga ka yanga ya bakisi so ba bengele okuta par rapport à quoi c'est ça yon to bito sa musala normal to aider bango ba sala musala no beta eloko sete no ta kita te pona lobe mama ngati ku kande ngo matanga ti bomona kana sa émission na terminati na mo tshaka ba merci Johnson c'est wano foko ta cours anglais etalinga te loke nango bongo tada lingala
Bon, yo kata. Bakanda so emati. Po to lembi. Anglais, good morning. I'm calm to Mercy Johnson. Te asolo po to lembi. Emiso mona sele na binesa na mona ki na mona écouter nga batindelenga. Eza na film atindelenga 3 commentaires. 3 commentaires ya Babakok. 3 ba fininga. Babilanga lo ngwana osala assemblée za mta Belleville. Na seka ki po seke te botale lo na boye bate. O mani batoto ba osinye bi yo mana ba kosa na za mama na mute yo make ya mal. Eza ba kokola kozo ba charge. Ba responsabilité. De buka ba biso bagala. Na ko sambela pe na ko sambela lisusu. C'est-à-dire na film na fonctionne na hypocrisie. Na so na belo kwa na yango yango. Dans le personne na la Jésus ki ngani. Em so ba gestion na ba kosa. So na lo sango ya mafinga te. Ya bien kitoko. O mata na sango ba ki plaisir, o ki elengo, o ki goût. So ba sango ya mabe. Po ba finga. Donc na lo bango pona flatter mutu te. Na lo bango pe pona sepe ça pe batute ko ne na lo bazage te na lo bango pona lo bango na mutema na nga. Pe ba yana ba bi ke na lo ba vrai. Vous comprenez? Mais ce qui est quoi ça na maîtrise te obio kota kana kata makambo na au pègre. Yonga na banga na ko bébé France na ota kanza na ngana okene. So monique ngana okote la mutu, je m'en fous. Moi je m'en fous moi. Ngona yekoli moi français. Je m'en fous moi. ABC. Donc etalinga te ko kasa to sema commentaire oza hypocrite te po ba o ba pesa ba position na bango ba tsa ba krakate ba na prison te baza l'aise so ponga na pesa position na banga ndeti nani na banga mutu te pas midi chez mutu pas midi chez mutu so na banga mutu nani c'est-à-dire na osala ngo vrai na motema na nga ba rezi ata ba batalinga 200 personnes ata 100 personnes le bata Clarisse Kindolo na rata Turquie mo pandi balé nene botaille donc na na quelques personnes on zamba tout ba motema o ba yedanga o ba sunganga na nde balingilanga donc c'est ça na kanga coin teno kanga coin te na ozaka bona batutu bien puis ba komelenga bongo na ngala kanda na binote kuto ta botaille so mission non c'est pas bo finga bo koma su bongo ngana otaka nzela na okende e ko changer nga maloba te po bino ndiro ko ba tuna vite imana ngo so bena ba zembe ba benga ngo nini comment ça comment on kiminga na ba ko lobi na butu donc comme que imposer ba to bo tcha bango ba poste ngo na makasi ata ndala poste te bino zo no me ba to na ba poste na makasi mais net nga na luka poste bo ko changa fin du mois zo kamata $1000 $2000 poste nga nene bote na luka bo changa ya no eza o te bo ngo bo changa ba je suis. Donc c'est ça. Il y en a qui presque bien. Il y a des fanatiques qui ont des maîtrise au Kabonya Batou. Il y a des maman au Bazar Bazo Kabola Batou Bazar. C'est ça. Bazar Barési. Parce que Babi, si la Bazakina Bellevue, si la Koufeli papa, si la Zola la Bellevue na Makolo. Ba image ezawana to mona mam sole la papa na biso bisalu. Ape manakimia papa batasa kenda. Tala. Na lo beloko et ça passe hein. Barezi na loba ngone émission na yo tono ba yesa na pasi ya samblate kotala ba ya mo mi bale bazaki na bolingo totali no matanga mams ne mams ndole la papa bisalu soka lela to moni likolo makola Belleville alela leli to moni muto mams ba video eza mais lelo ka boye bat ba bebani ba telemi ba swana te o to biso to moni mbala moko ka boye do eza na bato a cessé po baza ya cha bato bazo ke pasi la lobby akei ozo comprendre donc c'est ça tota ka bolingo na no matanga ya mams to la papa na biso bisal to monaki Belleville chaque jour azana cita swana na bo marché pour no le sande kunayi mams soka lela tie mutune na makola Belleville abosanga plaisir ko ata bozonga bongo te bozonga ata ba mbote boxa no biso ba pandi sango na balibone soni oui to pesa ka nzambe temps loko nyoso ani bande na suka na côté to uti to ebiti côté to okende ba rési to ebiti c'est ça nzambe aka mokonzi nzambe aka na contrôle et mamu nyoso tout so za na batunde ba kaboli bango pe batongo baza en vie ndetinga na olakila bango ba ozwa kimia te ba ozwa ka kimia na ba vite parce que da kito côté lelo kota la msusu be monsieur zo salama lelo mona ke mtache mtu na miniature azo fingama o kuna bata o bae esa kito côté zo plaire te
Et ça qui t'a côté. Pour yo ya qui pour ça qui sila likampo pour na Belleville. OK pas Belleville bi likampo na sila. Et oza na kimia pour boba kaboni. Yo bénéficier nini? Yo gagner le quota. Non to lobi nzambe azaka na contrôle nyonso to zaka ka barezi. To zaka ka. Batu mususu o mama za pembe na bango azolo belo côté te. To pesa ka nzambe temps. Donc c'est ça. Donc c'est ça, nene to ki na msuma lembe déjà. Mutu azana mabena e oyo futa. Voilà. Mtamta mabena e futa. To banomo na ka likolo jugement. Mais bato bele pe ba bi nene fakiba si la bisaluna Belleville ba sala nenge Omar Ibasali na Caleb vidéo wana ya ko se soudé parce que bat bangi ba kabola bon ba quartier moragie wana. Voilà. Bravo na Age Omar. En tout cas ça lenga vraiment plaisir. Bravo. Te bango ba sala ngombala moko parce que dele monte to ba oza de asizo ba kotisa ba moni ba bo ba kangi dusu. Na répéter loko na lobaki yango. Omoni ya Mams na Belleville déjà bato ba kota kala. Et boti déjà. Alors ba poter ça dali boulou. Faut ba mais. So ba yebela kango fallait ba kata ngombala moko même ba comme na point haute. Mais ça peut être trop tard. Bah c'est ça trop tard. Quand on a dit que nous sommes tous là to futaka. So les ana batu bazana simama mboyo. O baza ba o chroniquer zaza. O baza ba chroniquer. O baza soki ba comédien. Tozawa. Ba koyoka soni rozana mukolo. Nzamba ko sala bango o tuti si le motema tuti bevu motema bo kopote ba kutani te entele ebisanga bo to sutu ki pe ba tuni sa pe bandi. Nzamba mystique. O benga bino. Nzamba tika mutu ta aloka. Non, 9 jours, il y a eu. Oh, so totali. Na ebite, bevi mana sila kota bombe bana problème te. Ouais. Bana problème te, yo na tuni baswana wapi. Bato ba comment ba ndeko ba. Eza muto ba beta lobi Mams lobaki boyi. Muto ke pa il passe la lobi, Belleville kuta lobaki boyi. Batika pe ko tuna na te. Ba benga ta ba téléphone ndeko na ngaye, mikolo betinga karabo ndeli ndeko na ngaye tala. Okuna na kwena ya gauche, okuna pe na kwena ya gauche. Emsu o wana bi ndeti na luka to tuna mena otala ano ke tune boye obwa kisanga. Ba mo sela na ka ba penser na makanisi. Yo na lobby, nzamba zo pesa andoki temps. Pona Belleville na sila, mais kala tenza bo mais ndeko ta 2023 bo nzamba ko sa te ba za démarche na 2023. Na obana na ba mambo lo na kiti na yo. Bato ba benga ngana ko mama prophétesse. Nzambe kana to dévoiler. Mambo ebi makalatao. Mama kalate. Nena panzi guatre. Kalate. O pasoli. Ba yana so mi balona, ata bazonga so bazaki ndeni te. Mais ba ko se comprendre OK neto zaki musika pe mutu kingana zaki pembe na nga tala mutu ngo kutu na zape na ba audio na ye. Tala mutu ngo kutu tala. Omane boko sa na makambo makambo za motemo oyo ya blagite. Sikoloba. So daki lo ya téléphone me boyibinga téléphone bo bimisango. Sauf que les motema boyiba ndé. Oza ba audio. Ozo boyiba ba audio eza na ke. C'est que t'es jolie copine c'est que c'est pas boyiba nga. O comprend ba razi na na sera bona ebi na ba kwa libo matene mam na loba. Ba panza pamba te. Batu baza. To yebe bango. Baza. O yebi na obe. Parce que biso to otanga ba kombote poto boyo l'état. Poto koma ka l'état simba pe pour la preuve. Preuve quand Nzambe kalata ko dévoiler. Nzamba msano na posa kalate pona bana basi wana mibale o bazalaki ya bon terme babande ko sungana tala loto Mams sali chaîne na ye belva ya ba kokota ko tourner badina na bazo o mo ketane tala na bolingo na nde bazaye nango lelo so bato ko musika yo zo René kati mango zo beta maboko o sepela bravo tango no pe tala. Voilà, en parlant de Dinana, to clôturer pe kana yango nana botai kalate o so comme madame to yebi déjà to mona ba vidéo pene circulaki likamango awa to mon sera ma sœur la kepoto ba mundele abimi mbanda mundele likamba ba mbando tuzoye bate nene mbanda babima kaka soyi ka ba moni nikambo mwasi na mobali ezaka ya solo to basango bazalaka wapi ba mona kana ata ba premier pas pour les réseaux sociaux ba vraiment ko postaner ba vidéo ba photo mais mbanda mundele aleli abisaka botolier mobali Sarah Masiala ba mbote no sikeza ngana apesa ka Sarah Masiala conseil peut-être que tu les capable ngata ya lendaka ako isa ko nzima te ele ka be panao kasi o me ko ka beta pango ya na mo pepe alenda ko buka na te ko sa ku te yo sa stratégie ni bon sa stratégie lo te na fane kana na l'aise ponga na fana na kena potote na mona pe mbali na potote mobali na mona kinga voilà ndenge monde Sarah Masiala za Sarah Masiala kende na potote kuta na tontona na moni donc yenda mona ki Sarah Masiala sepel na yi so net so Sarah Masiala fa sandeti ndeni po za pe nzambe ta na magie te fa sandeti ndeni oh
tu peux savoir devoir ma casse, devoir nzambe bo pesa so batamo kitoko ko sa ngote que fona baba résine ni atamboli alia kinini non le bo betela nga. C'est ça. Et comment on monotonie to lembi la biso. Sarah lenda. Comment la route sola kitoko na père. Sola kitoko so par jour no benga na deux fois. Ba ça soudi appelle comme 4 par jour. Yo kolisa ka kontima, c'est-à-dire bolingo kolisango. Wa tu es distraction. Et elle le ko isoté. Alongwe na bataya ba jeter rappel, bazela papa, madame aza, na kobengo na poko abana baza. Azumba ina na moni tonton ba tatemi bongo ale. Boyo décourager na ba belobi non. Ana ta on a parce que ça ma sala lingé mec te. Mec na mona ça ma sala avancer pas naï. Et puis ça ma sala envier pototé. Pas de moi fi pas moi le chocho. Ce que to sende ni ko non. Ah, ya. C'est ça que m'dela ba mana beta ba shit ko. Et tumbae. Nana bota ito clôturer la biso. Na ibiti mot de la fin na yo, na ba mbote na yo. Faut ba te belé. To lingi na biso ma banda te. Et comme il a une monotonie. O ben m'ndele ka chance à ka lingala. Ah, ba la kalate, ba ex tanga boza bomu bimela déjà. Tabarezi. M'ndele ka paso ka lingala te. Mais na ibi ke so yo ka lingala. Kota la pe m'ndele na mosi kitoka nga linga te buzoba. Wane kitoko. O li ke so para na boye na no vraiment bali mo boye. Donc mo bala na bali mwasi. Alenga na fana kit na ko se défendre na bo kutazala nanga barezi. No yo ka soni. Na ko nga bala ka ba wanga na même. O bozala na intel tozala te. Inga titu bandaka kosola kwa nipo adecevoir nga sundolinga sabi moso ya ke kolanda yende mwasi so na mitali nde na zabu abwaksinga mais le changea basi ba ka susonité ba comme encore mais c'est Google a comment est tribunal ozo la pe ba tu solution te so ba kanta ba ya ko le bepesa ba tu solution et lo côté likona ngo monoton to lembi na biso mot de la fin ba dédicace na onene to kabwana. Merci na batutu bolinga nene botai botalo vignon surtout bo partager vraiment émission au bozongo pa barezi na exemple télévision bozongo pe pa nene bota officiel hein to ça ka s'abonner kuna vraiment donc bo s'abonner bo baksama barezo bi ke na ben on se merci toute émission jour na pa na moni sumo mi balé ba baksami bo baksami balé baksama bo baksama boya vraiment kaninge zalaka bo balinga nga pe na linga bino to ça ka boulot décembre babi bato bolinga biso Bomi monisa. Vraiment. Bomi monisa. Tolia. Tolata. Nga lata na Noël. Nga lata na Noël na mo mke na mineur. Yo lata na Noël. Na bonane. Ngape na lata. So fotu na po nini? Po nini? Nga lata na Noël na bonane. Na lata po na inane ko komisa ngo ya facilité. Po batebe na ebite to comprendre bonane te. Po na ka bati mususu feta ba mikete so ozuna yote. Fanda kimia le baka nzambe zo lo kumu pesi na kolia me rolata na zuite zo no lo kumu les affaires bana mikete parce que so bandi ko tanga banda le 1er janvier to komi décembre barezi no beloko à tout moment ba kufi ngana on entend Carlos no roulete batiki baka ba compte mais lelo na moni sous 2023 donc et la mone ezalaka ya mukolo les appelle bandenge nango ko se vanter tenenga nene botai na fandi na ba plan so ya basike fandi no elata mite mais na be père non là te la masika moi na ngo lata ngape na lata ah oui na lata kango pona mona elamba jour na zaka ya jour na deux fête mo beleka na anniversaire pona moni na sisi ane mobimba eza facilité ba rezi na moi moko combien de personnes ba kufa oyo yebi ngano ngape na yebi ba tusupe to yebi te c'est ça so ba tunde to comprendre bona nete et ben ba comme ça on fait ça ba mike par rapport à quoi okokisi nane omoni yango o batu ba moni te bata mbongo batiki bakundi bango batu bango wela bozwi vemo na ebe na osha otonga mama na immeuble bakota kulwa wana ocho dai kalata atiki immeuble kota suka babanika ko chaba platform ya dai na leki jona mama mise tanginga na tanga bia atande famille nge bundao menga na ne bote nota mama kolonaza ba resina on lata makasi mageto bimaka te so bandeni balwenge te mena lati la malanga au pays bilamba pas tout mettre je te mets déjà avec toi yelanga moi ça taille mbinga long ebisi yo ngala na ba plan musu se fandi o ya ki déjà je te mets moi ça na ebisi yo donc ba bo biso bo mi moni sakaka et ça biso ka plaisir ba bo lingo nde yango to linga to monati na misala o ça biso vraiment bien merci na pena nga mamba rolata na ba parfum ba bo linga o ça nga pena moi surprise o tchenga moi colline à Lambert
ochenga colis partout ozali na agence ozali oza na Canada oza na Afrique du Sud oza wapi ochenga moi colis otalika forme nanga ba région akola tandeni nga la ta 2XL moi chemise moi bien bâti moi mon cassé moi bien basket moi kitoko na ta 41 42 hein basket jeans na ta ba 44 bakazo pesa bena la alors baka surprise pesa la rat mutu pas fandi boy moi colis colis depuis les bandits si vous non tena zupe na colis moi wuti yawe mabanza na Istanbul elamba yawe mabanza qui t'appartient yawe mabanza elamba lakisanga yo kompe mutu ba parti prix mingi ozopesa kuna mingi nga nazozwa te komi nini côté nini susu côté kuna nazosepela te yawe zala motema mama olive kokabola te motema mama olive kotela oyo yawe mabanza voilà nene bambote eza te tapesi bambote te déjà voilà ya chuchu lwambo oza kisasa tozomona yo te ya makasi te Sylvie Akake Zane na mona déjà ya Sylvie Akake bakoka na Nicole Bakata passeport rouge bakoka na makasi na Nicole bakasa ba ya na le ya Sylvie Akake passeport rouge mona ngasanga bolamu tokuta no place moko te so monter vidéo kata patanga na otindele ya solo mbala moko sans explication Sylvie Akake mwasi ya na mete ya ngunda songe ya mbeli ya mete ya ngunda yeso meki boyo zoki po ba megakete mete ya ngunda ya mete wangu $200 c'est quoi mimi ngwangu ya da chelo desa bi na mbongo tezo ata desa mimi ngwangu $200 c'est quoi mabango na bosa di Irene Masiandoki de moi-même Masia maman ministre Betelinde ezo bango baza bana baza ba bébé di ba Irene Masiandoki frappe encore toujours sauf frapper kaka voilà merci beaucoup donc merci à madame Christelle Lina 2 fois mère masoko talio azalo roi botati 2 fois maman gros bisous na yo joyeux anniversaire à Renate Masiala et pourra pas penser aussi à Mimi Ndoumé, madame, la femme au grand cœur avec beaucoup de surprises. Mimi Ndoumé, Mimi et Francine et Kofo Francine. Glodio Tété, Ono Tété, la Kema Fumbe, famille Aigle, papa Chris, motema maman Joyce depuis les États-Unis d'Amérique. Et merci aussi infiniment, on a Gilles Monamputu, il y a Iguette Kamazi, maman Iguette Kamazi, ma maman chérie, gros bisous na yo. Viens Willy Claude Djama, il a choisi ma tata Ange Céleste. Viens Willy Moucheni, code Amboka, véritable code 243. Merci aussi à mon boss Yannick Chamba Godson, patron Bogos. Il y a eu Rataraté. Bonne année pour photo fêtée. Donc, on a habité. Provision, il faut cuisiner en retournant à la provision. Mettez en Oumaya, et Sanga. Merci beaucoup. Numéro affiché dans l'écran. Oui, bah, tu as rappelé biso morote, tu as une équipe technique, tu as une famille, tu as une charge. Donc, bah, on biso to zoa, bah, on peut bazozoa. Bah, quand année en bonté, meilleur vœu, bonne année, joyeux Noël, na batu nion so balinga biso. Bah, jasa. Ba diaspora et talisela nga yawa. Ba jasa. Na sola na ba diaspora. Meilleur vœu na bino. Pourtant na tagi ba komo boka sana bosa ni bino. Ba jasa de moi-même. Oh, toza diaspora na ne botai na linga bino. Kotip na chaîne nga numéro ezo benginga ça nga bien tout nga bino bye bye, portez-vous bien et bonne suite de programme, on vous aime. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Faut s'abonner. Faut s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV.
Bibo s'abonner belé hein, la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Yaya, toyokaka ba exemple à suivre, cette fois-ci exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire.